Bonjour, bonjour, Nabino, bande konanga soit congolaise, ban Australie, na katia pef, tozali na invité na biso koya pour na ba cérémonie na katia Australie à Maman Bilia Ben. Na sengi na bino so boyiba Maman Bilia Ben. Et kozala le 9 septembre à Kobeta concert, na kucha adresse wana, ticket eza $120. Mama yakana papa, papa yakana mama, bo kanisa na tango époque wana, bo simba na mibale, bo bina. Le 9 septembre à 18h, na kotia adresse wana, boya ebele. Boya ebele ba la pef na lobi bien na Australie na pef. Australie tous en ba vini, tous en ba Melbourne, Adelaide, mais biso na pef awa. Le 9 septembre, ticket c'est $120. Boya, papa simba, mama simba, papa. Bana boya komona mama na bino koko na bino tata mosi na bino Bilia Ben boka kika na sango bopitela na imba ke na Nairobi nepitela na imba bopitela na imba mbada na ngai bopitela na imba mazili moko baba tondo bilango mazili mamu ye wana jesko na Australia abuza komona na mboka na biso apef vene boya mukuye batoto ya Kenya bote tunanuita mukuye le 9 septembre ticket ni $120 mukuye ku concert ule Bilia Ben mwenye munapendaka obolingaka nake Nairobi izo ya bino skoba na Nairobi boya azozela bino batoto mu Nairobi mukuye mobote Bilia Ben weni iko na kuya. Merci beaucoup, à nous revoir, rendez-vous na biso le 9 septembre. See you, bye. Welcome. My fan from Australia. I'm coming in September 7 in Australia. Bye. Mazili ngamupale mema mazili ngamupale mema mazili ngamupale mema mazili ngamupale mema I love you. Bonjour, bande qu'on a besoin sur congolais, nyonso ya monde entier, na ba congolais ne sont pas fan na kata Australie na mboka pef, bino moko bozomo ali bosto za na longiana photo ya Maman Bilia Ben. Époque Maman Bilia Ben boye biango azoya na pef na Australie le 9 septembre tozali na parti tozana mwa feti organisation basali pote Maman Bilia Ben aya kobeta musique na kati Australie awa boya tekeza $120 le 9 septembre bozanga te ba couple bozanga te ba jeune bozanga te balekaka na époque Bilia Ben ba mazili mbanda nanga maya vale na ke na Nairobi boyebi wana boya nombreuse boya minga papa la ba mama boya kusipla boya ko enjoy izatene sonanda ku boya komi défoulé muke na tango ndeko na zoya biso ba congolais tozale photo sapotier bozana pona ko sapotier boya Maman Bilia Ben yo wana zo na mboka Australie na katia pef awa le 9 septembre akobeta moi concert kozala ticket ezali $120 boya tokoma adresse wana likolo tokoma pe numéro ya bato baza concerné tokoma adresse jour pour boire ko bosana te. See you, bye. Welcome. Okay. Coucou. Bonjour, bande qu'on a besoin sur congolais, nyonso ya monde entier, na ba congolais ne sont pas fan na kata Australie na mboka pef, bino moko bozomo ali bosto za na longiana photo ya Maman Bilia Ben. Époque Maman Bilia Ben boye biango azoya na pef na Australie le 9 septembre tozali na parti tozana mwa feti organisation basali pote Maman Bilia Ben aya kobeta musique na kati Australie awa boya tekeza $120 le 9 septembre bozanga te ba couple bozanga te ba jeune bozanga te balekaka na époque Bilia Ben ba mazili mbanda nanga maya vale na ke na Nairobi boyebi wana boya nombreuse boya minga papa la ba mama boya kusipla boya ko enjoy izatene sonanda ku boya komi défoulé muke na tango ndeko na zoya biso ba congolais tozale photo sapotier bozana pona ko sapotier boya Maman Bilia Ben yo wana zo na mboka Australie
na kacha pef awa le 9 septembre akobeta moi concert ekozala ticket ezali $120 boya tokokoma adresse wana likolo tokokoma pe numéro ya bato baza concerné tokokoma adresse jour pour boya bakobosana te. See you, bye, welcome. Okay, coucou. My fan from Australia. I'm coming in September 7 in Australia. Bye. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. I love you. My fan from Australia. I'm coming in September 7 in Australia. Bye. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. Mazili ngamupale mema. I love you.